Mais pour votre information, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le pasteur Mike Alamane qui a porté Denis les plaintes. Ezali Lokuta. Qui sont derrière l'arrestation de Denis les? Est-ce que Denis les bakangi to bakangi parce que banan yango bazali sima. Il y a arrestation de Denis les. Banan yango ba porter Denis les plaintes, bien aimé dans le Seigneur. Ezali. Bayebani bango na bango. Ce sont les oiseaux de même plumage. Oh, nous sommes reprocher à Denis les Ngefa bien aimé. Il est honteux de vous dire ce qu'ils font en secret. On dirait il y a Denis les Ngefa il y a Basolo Babongisi Azo pour appuyer il y a solo ba bloquer pe na parquer ba liambongo bien aimé. Pasteur Denis les na prophète Ngefa. Bino ba obozolana, ce sont les deux pasteurs qui beaucoup pesa ba confiance. Ok, beaucoup ben abango te que non prier les ngabo non bazan modèle te parce que eza ya solo to ya lukuta et là ba pasteur ni oh bazali sima il y a plainte il y a Denis les ok bazali sima ke ba kanga Denis les eza banane qui sont derrière arrestation il y a Denis les eza ya solo to eza jusqu'à sali les tombeaux blanchis bazami ba oh bazoya ko dénoncer surtout les pasteurs qui passent à la télé pour qu'on dénoncer ba mission bien aimé. Baza mabe koleka na ba o bazo dénoncer baza ba o basala ba mabe mingi nan kuku bien aimé en cachette bien aimé Bible ezolo bani ôtez les méchants du milieu de vous et Seigneur que ba longola bango ata na ba église quoi qui sont derrière arrestation ya Denis les ezali beza zo sala ezali ke ba beti bo mobali ya bambongo ou comment parce que to yebi nini baza capable pour que basala ke balia ba mbongo bien nini bananya bazali sima ya arrestation ya Denis les tout bananya ba porter Denis les plainte bo verfiango ekosila kaka boy botika omona dossier ngoleki non ka boy. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, la voix céleste Nzela Lola. Et si ka bonzambe et qui taranaloye mon amalwa pe na misala bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana onto ya kolobaki nzamba boyeto kwaye lisusu wapi elongo na pasteur Fezamis ya la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo mukwa ya motema bivins de homo depuis Londres pe na mama Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston. Bonzambe na bonzambe Yesu nde mosuki si bien aimé toujours na cadre à informer bino. Na misobo super nango baka rien que la vérité. Bande ko bamoni ba vidéo, bande ko ba bengaki moi mingi ba komi papa o ba porter Denis les plaintes ba kangi ba bloquer na parquet ya matete na limité la convocation ils la fune belé et hier moko Denis les j'ai suivi l'une de ces émissions à lobby que ezali ba pasteur ne bazali sima il y a arrestation na ye ne ba porter plainte na émission ngazolo ba ki oh balobaki ke oh bona boye bango nde ba yebani ba kochanga place moko o ke ba ko libérer ngate blon moya bongo pour la bande ko bazolanda biso. Qui sont derrière l'arrestation de Denis les? Est-ce que Denis les bakangi to bakangi parce que dans la émission moko ngefa par prophète ngefa zo bake Denis les ba retenir ye ba bloquer na parquet ya matete place ba funda kiye. Est-ce que ça y a solo to ezakara buzz? Est-ce que y a solo ba porter Denis les plainte? Est-ce qu'il y a pas pasteur qui va dire si il y a arrestation? Est-ce que bakangi Denis les to bakangi Denis les bien aimé dans le Seigneur? Pour découvrir en calamité. Bana nyango bazali sima. Il y a arrestation, il y a Denis les. Bana nyango va porter Denis les plainte bien aimé dans le Seigneur. Ezali pasteur Mike Alambay, ezali révérend pasteur si c'est prophète Paul Mukendi. Ezali banani ba pasteur ni ba porter Denis laissé plainte bien aimé dans le Seigneur. Tozana bino tozo solo là, tozo sa analyse mo na bino bien aimé. Vous devez le savoir que awa na Congo bien aimé. Tout et surtout ba pasteur mi pe bandeko mi bada capable ya ko sala nyonso tout bien aimé pour na peut-être que ba tia bango ka ba aider bango bo na bo bien aimé. De un ceux qui le lot de Denis laisse pas porter plainte parce que dans la nuit émission na na nyazo ba ko boyoka ki ba ki ba porter nga plainte ba funda nga ba changa place moko. OK
ata relation ata morote etika robimsana atika la robimate la maloba ya Denis Les là azo lobela nan indirectement azo lobela émission ya era azo lobela Mike Alamba ibona boy. Mais pour votre information bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le pasteur Mike Alamba qui a apporté Denis Les plaintes, Ezali Lokuta. Et deuxièmement, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que Ezali Paul Mukendi, révérend Paul Mukendi, qui est au Canada, Denis Les, il y a une caméra à Sataka qui n'a pas été Azali violeur, a violé au Canada, a eu il faut balander la la prison, a fini il y a caméra bien aimé dans le Seigneur, collègue na yo Azali, l'équipe na spirituel pe na âge bien aimé, kolobaki Azali violeur. Est-ce qu'un serviteur de Dieu bien aimé dans le Seigneur peut se comporter de la sorte? Et dans la pasteur pétage, l'homme du moment, les pasteurs les plus suivis, bien sûr, est-ce que mon kilezo bête le mabo, est-ce que Nzambe allo la bête le pe mabo prophète Denis Les? De un, ils ont dit pasteur Mike Alamba il a apporté Denis Les plainte. Est-ce que y a solo ba bloqué Denis Les na parquet na commis na parquet ya limité na parquet ya matete na commune na limité 4 miou rito eza nango lukuta bilobela kake prophète Ngefa lobaki. Parce que vous devez le savoir qu'avec homme de Dieu na biso les soi-disant pasteurs baza capable de tout faire pour na kiokozwa mbongo bien aimé. Bakoki peke baza capable que ba créer business o ba kanginga o ba porter na plainte. Juste bien aimé dans le Seigneur, va bouger car va compter, va bouger mon kibande, va dans la porte, va yoki la bango mawa, pitié va attirer mawa na bango envers bango, patine bango va western, va mbongo bonabo, toye bien on peut tout monde en awanakin. Et dans la pasteur moko na boya autant comme on est parce que yeso autant comme on est alinga na eka ba parquet, ayeba na ba magistrat, ayeba na ba général, ayeba na ba colonel, ba major, ya porte à porte na plainte quoi bien aimé. Ye a komisa na yeba konza moko baninga na ya achanzama alola o ekate yara achaye musika na ye ce qui problème ah ba yeba kangio ba bureau de ba nan ba policier ba yeba kangio na boko tant comme on parce que boyo ke o plainte pe ba yeko fundanga les pasteurs comment ils s'appellent encore bon attends comme on était les dénonciateurs l'évangéliste dénonciateur boye bien très bien bisoto bien évangéliste Saoul oh que molimo nzambe c'est tika depuis kala yeba te que nzamba sa bois qui sait mais ya bulaka kazana nzambe l'évangéliste dénonciateur l'évangéliste Saoul bien aimé et dans la période moko banini na matanga ceux qui paye à maman na aloba que Moïse mbi il est passé à porter qui est plainte Moïse mbi azolu qui c'est poto mobimeningana ki kobenga ye kotinele ba mongo ba western bona bo toza simana yo Moïse mbi ndenya ko porter plainte mais ezalaki na ngolukuta asala ki ngo bien aimé dans les jusqu'à que bandeko ba dans poto o ke balingara ye balanda ye ba yokile ma wa batinele ba mbongo ba soutenir ye lukuta na un serviteur de Dieu. Tozalaki na conférence de presse à Moïse Mbi, moi je n'étais pas là, mais ma confrère, ami, pe caméraman nanga azalaki wana, a filmé une conférence à Moïse Mbi, pe Moïse a lobelaki li solongo. Moïse a juré liboso a caméra ko ba na tikala ko porter évangéliste wana plainte te a koselingai eza lukuta na ye. Na tikala ko porter plainte ni ko lukisa ye. Et nous avons vite compris que Esaïe juste un homme de Dieu qui dénonce les autres, l'évangéliste dénonciateur, l'évangéliste Saoul, ok, ayebi le lobanza masale la kangote, ezalaki juste kaka idée na ye alobaki nini, oh Moïse akangisi nga apporter nga plainte bona bo bayokela mawa ba soutenir ye, azwaka ba mbongo na ba poto, azwaka ba western, azwaka ba monigram, ba tindela ka ba mbongo ba, azwaka vraiment ba code. Mais jusqu'à présent bien aimé, atika koya kolakisa ta convocation mo liboso a caméra te que convocation Moïse Mbi ya portaka nga yango yo parce que liboso ya parquet bien aimé na mboka na biso so ba porter au plainte en plus oyeba ni vouloir ou pas to kimi ndenge ni ba okanga est-ce que boyoka ke bakanga ye est-ce que boyoka ke akotaka prison est-ce que boyoka ke ba bengisaka ye na parquet bien aimé rien. C'était juste le mot pour ça pour que bandeko bana poto ba yokele ma batinele ba mbongo bona boy. Est-ce que ça ndenge mo côté et le prophète Ngefa na Denis Les parce que ce sont les oiseaux de même plumage. Le prophète Ngefa zo lo bakazo dénoncer Denis Les que oh mabe bona telembeli mabe bon non. Mabe ce qui que Denis Les mabe à ça la en cachette.
et dans les mêmes avec peke prophète Ngefa Salak. Prophète Ngefa za exemplaire te quoi. Aya ko le liboso à Cameroun on dirait que saint aya ko pesa biso ba leçon aya ko pesa biso ceux qui paient ba conseil que non Denis les maramazo c'est yango te ndeni yoko dénoncer ma c'est pas pour la première fois ba ba pe ba bongisa ba yebani bango na bango. Ce sont les oiseaux de même plumage. Oh nyons tout Ngefa zo reprocher na Denis les Ngefa pe asala kango bien aimé. Il est honteux de vous dire ce qu'ils font en secret. Et Bible les autres que mabe mon côté et le commote tika toujours ko demeurer caché au kenzambe a obimisa kangote tout bien aimé au que tout ça là en cachette un jour nzama lola a obimisa ngo n'emploi ça bien aimé. Denis les Ngefa les oiseaux de même plumage. On Denis les oiseaux sal eza o Ngefa sala. O Ngefa zo dénoncer azo terme Denis les yé pas ça là kango bien aimé. Ça, ce sont les oiseaux de même plumage. Est-ce que Denis les savait Thibaut pour que poto bandimine ba fane ba yo kile ma batinere ba mbongo te bo bakangisi Denis les ça va porter plainte tika to soutenir ye tika to tinere bo ezandenge moko te ndenge l'évangéliste dénonciateur a salaki a koselaki Moïse mbiye que Moïse a porté plainte na parquet ezalindenge moko te parce que l'évangéliste Saoul le dénonciateur azwaka bambongo série wana ba soutenara ye mokilitema ke bandimia baza on dirait que esprit mort faible bandima pe que Moïse mbi a porté plainte mais Moïse a tika ko porter l'évangéliste dénonciateur Saoul plainte te zara lukuta na pour que azwa bambongo na bapoto pe batika ko kangayete et Moïse voit même que agira libosa caméra a tika ko porter plainte ala que sa plainte convocation ba ya rotikela ala qui sont atika ko la qui sate ezali ndenge mona Denis Leste qui azoluka pe bambongo parce que naja ya Denis ada capable de tout aye pe o bakangi singa o mai kalamba o balobaki ke ba o memanga musika ba o tanga place bo batika o libérer nga été bona boy eza lukuta le pasteur mai kalamba atika o porter Denis Leste plainte c'est bien aimé et banani on va porter Denis Leste plainte parce que la moni Ngefa zo ya ko appuyer un peu que bakangi ba bloquer na parquet eza ya solo to ya lukuta et là ba pasteur nini oyo bazali sima il y a plainte il y a Denis les oyo bazali sima ke bakanga Denis les eza banani qui sont derrière arrestation il y a Denis les eza ya solo to eza jusqu'à salika eloko moko avec ba pasteur na biso ba sumuki banani ba kipido ba lela mbongo bien aimé baza capable de tout pour naka ke bazwa mbongo baza capable ya kosala nyonso tout pour naka ke bazwa mbongo baza nango posa. Exactement que Denis les asali eloko wana ke bakangi ba porter plainte à l'équipe libosa caméra tout sérieux na mawelo nyama ke asali yango te bien aimé dans les simples que boyo que la yema botina tindela yeba mbongo parce que c'est pas la première personne à ça c'est pas le premier pasteur à salon tout le monde a peine à ba pasteur musu ba salon eza bongo te pour votre information oh nyons oh mai kala eza nango lukuta batika au porter Denis les plainte te. Ce qui est a sur le plainte est-ce que convocation ba ya rotikile pourquoi la kisa qui on le bosso caméra que c'est que la kisa convocation que yango batine dinga convocation parce que ceux qui ba invité au fond la kisa invitation convocation ba bengi sur bien aimé makamu ya arrestation ba bloquer na parquet bona bon dirait ezali j'ai ya Denis les Ngefa zo ya ba solo ba bongisa zo ko appuyer yeke ya solo ba bloquer pe na parquet ba liambongo bien aimé. Je connais mes brebis et mes brebis, mais on se connaît très bien, bien aimé. Avec ma pasteur, vu expérience autour ma makambo, to vivra pemé ya ba pasteur, to yebi ba pasteur ya malam na o ya mabe. Et les deux pasteurs Denis les na prophète Ngefa. Bino ba o bozo lana, ce sont les deux pasteurs au que beaucoup pesa ba confiance te. O que beaucoup benga bango te que non prier les ngabo non baza modèle te baza exemplaire te. Baza modèle te bazali exemple te ya Rolanda bien aimé bino ba oyo bozo betela bango maboko bozo contribuer na masumu boye ba ke un jour nzama lola akosamisa bino bien aimé tout ce pays fala quoi bien aimé ba réalité za makasi mingi les tombeaux blanchis baza mingi ba oyo bazo ya ko dénoncer surtout les pasteurs qui passent à la télé pour na ko dénoncer ba miso bien aimé baza mabe koleka na ba o bazo dénoncer baza ba o basala ba mabe mingi nan kuku bien aimé en cachette bien aimé
Bible ezolobani ôtez les méchants des milliers de vous. Et Seigneur qui va longola bango ata na ba église quoi. Qui sont derrière arrestation ya Deniles? Deniles ezali beza zo sala ezali ke ba beti bo mobalia ba mbongo ou comment? Parce que to yebi nini baza capable pour que ba sala ke balia ba mbongo bien nini. Bana nyon bazali sima ya arrestation ya Deniles. Tout bana nyon ba porter Deniles plainte. Bo verfiango et ko sila kaka boy botika o mona dossier ngo leki non ka boy. Église est comme décourager bande ko be na ko sambela. Na ba pasteur tozo bo vivre ba comportement bozo betela bango pe mabo. Bozo participer pe na ba mabe na ba masumu na bango. Mais nzama do la ko juger bino na bango un jour bien aimé. Est-ce que par rapport à ce qui que tu tiens exemple qui va porter de Niles plainte il y a solo? Est-ce que la Bible les permettre qu'un pasteur a que nous reporter mon na plainte liboso ya ba juge à mokilo? Non, la Bible les permettre en côté bien aimé. Surtout na un Corinthien. To me autant à ton côté na Bible. Tozi OK. Tozi 1 Corinthien 6 to banina chapitre 6 verset 1 to banina 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Est-ce que le problème est que le Seigneur que toi, il y a un juge à Mokilo? Est-ce que le différent est-ce que ceux qui ne connaissent pas pasteur, ne connaissent pas chrétien, qui a qui bien aimé? Et Seigneur, toi, l'église des réveils, toi, pas le président de l'église des réveils, mais ça, ils sont au comment? Parce que le président de l'église des réveils, il y a Dodo Kamba. Ancien père ya église bazali ba Albert Kakenza ba Soni Kafuta ba Mukuna ba pasteur bazebe ce qui est problème ezali que intel que ne connaît pasteur que asalio mabe. Est-ce que Seigneur qui a porté plainte liboso ya ba juge ya mokilo akota boloko akota kacho ou comment? Est-ce que moyen musu ces actes que non ndenge Bible les senga na biso parce que Bible ne permet pas ils permettre bisoter que ce qui est un problème ezali que toi qui na on a ba juge à mokilo to tika ko mona ba apôtre te ba mo ba disciple te mon marque que un pasteur un prophète un apôtre qui a apporté plainte de connaître liboso ba juge ya mokilo rien et tika ko salamate et ba pasteur o ba sala bien aimé bazolo kanini ba soigner réputation na bango ba soigner libana na bango to bazoluka liloba ya nzambe nde ekene liboso. Parce qu'un pasteur a comme un niveau qui a porté le connaît moninga na mwana na ye pasteur na collègue na ye plainte liboso ya l'état ya ba juge à mokilo c'est ka yebi liloba nzambe te c'est que atamulo na kobanga nzambe te aza na double vie bien aimé dans le Seigneur eza na ba mabo asala en cachette o kazo banga ke ba ya robimisa ngo politique na ke on se protéger et pas ba magistrat na ke on se protéger na justice ya mokilo. Mais ce qui il sait très bien qu'il y a autant de nzambe malgré que oignon tout bazolo basurier malgré que oignon tout bazo funda bien aimé il se sent que azali irréprochable il se sent que azali innocent bien aimé aucun refunda dans l'état pourquoi aucun refunda pas ba major ba général pourquoi aucun refunda pas ba magistrat ba juge pourquoi c'est que ba se reproche que ba dans la vie moro ya mabe ba sala c'est que bazo reconnaître que ma makamo bazo le sur ba personne bango eza ya solo pe bazo banque ba ya ko be sa réputation na ba pe ba ya ko bisa ba makamo ba sala en cachette na posa mokile ko yeba parce que yo un vrai serviteur de Dieu oyo ka nzambo ozana nzambo tamono na ko banga nzambe ata mokili ba lobeli yo ndenge nini ozala na à l'aise conscience tranquille o comme tina niveau te que okene ofuna ndeko na oli boso parquet ba o ba kuma tina niveau ke okene ofuna liboso parquet ezala na ba mabe ba makambo ba sala en cachette OK ba se reproche ba linga te que mokili eye bango bien aimé mais ceux qui que yo vraiment vous êtes un vrai serviteur de Dieu aux allez loyal aux allez intègre liboso ya nzambe aux autres le droit liboso ya nzambe tu es un homme pied ata ba lobi ndenge nini bien aimé mais ceux qui que oyebi ko za innocent aux attendre temps te que okene omona ba juge okene omona ba magistrat. Parce que la Bible les autres qui sont bien aimés. Pas pasteur rebelle comme mouké justice, mouké parquet, mouké la police bonabo. Pas tamoulon na kobanga nzambete. Et ça là vraiment parce que moi vois maintenant bandi mina ba on bazo appuyer bango.
bazoba ah alekisi suki sa ye kaka bazobosana ke Bible ezopermettre biso te. Bible ezoba ke est-ce que parmi bino un sage akozala te kakokata baproblème na bino badifférent boza nango na bacollègue na bino un sage aza te na kati ya église na bapasteur oyo bakenda kofunda bajournaliste kofunda bacamarade na bango bacollègue na bango sage moko te aza na kati ya église oyo ke boza capable bokozwa courage ke bokenda komona kotalisa baproblème na bino eza boye bozwi mpe solution liboso ya église mais bino moke juge moke magistrat moke colonel général basala baconnaissant na bakonzi ya mboka na biso bagénéraux bamagistrat baprocureur bajuge bamajor donc basala baconnaissance voit un pasteur aza na baconnaissance ya bakonzi ya mboka omona ke chaque mois après un mois 2 semaines atindela bango baunité moi 1000 moi 500 nyonso wana pourquoi soki ke eyindeli ye baprotege ye Bible ezoloba ke nyonso tu tokozosala na mokili awa un jour tokofuta yango mais un jour nzambe lolo akosamisa biso akojuge biso par rapport ya baacte na biso tozosala na se ya mokili awa nous devons les savoir bien aimés dans le Seigneur totyango na mitu na biso nous devons les savoir que tous les actes que nous commettons ici sur terre a un prix à payer. Bible ezoloba que le péché ne restera jamais impuni. Le péché ne restera jamais impuni. À tous les gens se protéger na ba juge à mokilo. On se protéger na justice ya mokilo ke ba lobela mabe na ote. O ba lobela ote ba toucher yote, ba toucher makambozo salate. Yeba ke nzamba lola. Oyo amona rayo. Ote mokile mona ki o nzamba lola mona un jour akobimisa mabo sala wana. N'emploie ça bien aimé. Akobimisa n'emploie ça un jour. En tant que oluki ba relation ndenge au salaboy ok au porter plainte basi mabo au porter plainte donc au commun intouchable quoi au commun intouchable va même na évangéliste Saoul hein ok nzamba satika depuis ok a mesana na ko funda ba journaliste ok a mesana na so ba toucher il faut porter plainte et là on y a se reprocher ba tuna ki pe oh non afunda ki chaîne wana na funda ki pe alivi bona boy parce que atima ki dignité nanga azo bebi sa réputation nanga bona boy ah bon donc yo za na réputation mo ya ko protéger donc yo za na réputation mo ya ko battre au lieu lo ba ko na nzambe mo que il faut protéger il faut ça il faut ta mona ko banga Jésus Christ ba finga Benzeboul ba finga ba porte ba finga bande kwa ndenge na ndenge mais tellement que ba yeba ki ke baza innocent liboso ya nzambe batika ko se déranger t'es bien aimé tous les pasteurs oh il a muke justice muke parquet muke invitation muke la police bazala na ba vie moko en cachette ba mena o ke mukile baraté bazo mona on dirait que lolo soki ke ba comme ko attaquer ba mukile ba découvrir makamo ba sala en cachette réputation na bango ko be penza malola misana na bango ke ne liboso te yango ne ba batelaka balingaka te ke ba toucher bango balingaka te ke ba sima misala na bango balingaka te ke ba s'attaquer na bango ceux qui ont s'attaquer na bango a asiliki abimisi ba arme nyonso to abosani ke ayeba la Bible à terre alilo banzami Bible ezoba ke toroyeba bango na bizale na bango c'est ça ba pasteur yo nyonso to muke juste bazana nzambe te bazana misala mabe bazana vie oke ba mena en cachette bazana ba mabo basala en cachette oke mokile ye baraté ya on est balinga ke mokile ye ba mabe wana te bazo se protéger yo vraiment mon nzambe tu es irréprochable liboso ya nzambe ozali un homme intègre ozotambola droit liboso ya nzambe ata mokili balobeli yo ne Bible zo balobela ona makambe bakuta ona yango te okozala na conscience morale tranquille bien aimé baloba bafinga basala nini nayebi ke liboso ya nzambe nazali irréprochable nayebi ke liboso ya nzambe nazotambola droit nayebi ke liboso ya nzambe makambo bazo baswinga nasalaka ngo te donc mokili bakoloba na bango nyonso tout mais ya motu yake naza na nzambe l'éternel Dieu est avec moi. C'est ce qui est très important, bien aimé dans le Seigneur. Basala nzambo za muke parce que ce sont des païens bazana ba vie mo en cachette au bamena basala. Jamais totika ko mona ke apôtre moko prophète moko na Bible bien aimé dans le Seigneur to disciple mon na Bible a
accueilli liboso à parquet liboso ba juge à mokilo apporter moninga na de connaissance de comment bo plainte que ba kanga ba ko en prison parce que afinga qui a lobela qui mabe à satara na azate. Et Paul Bible zoba que soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Est-ce que na bizalé ya ba pasteur et Seigneur to imiter bango. To koye ba bango na bizaleli na bango bien aimé. Baza ba modalité et bande ko ebele église en Nzambe baza ba tellement aveuglé face à bamakamyon tout bazo monoyo. Nzambe azobimisa bango na poisa mais mokili zo comprendre que ezo côté ba o baza na mabe. Ezo côté ba o bazo tamula mabe. Ezo côté ba o ke bazo finisa kombo ya Nzambe. Ezo côté na ba o ke bazo blasphémer contre esprit ya Nzambe. Mais Nzama lola akosamisa bino un jour peut akojuger bino akosambwisa bino na misu ya mokili mobimba. Chaque chose ndenge Bible ezoloba ndenge pe mokili ezoloba eloko nyonso ezala na ibanda pe ezala na suka na ngo bien aimé mabe nyonso tout ce que ozosala ezala en cachette yeba que suka na ngo un jour ekozala yeba que ba oyo nyonso ozosala ya mabe masumu nyonso me conduite nyonso ozala ozosala vie mo ya saleté en cachette okotikala toujours bomote Nzama lola kobimisa ngo un jour bien aimé pe okozala frappé pe okozala confronté pe humilié na mokili mobimba oyeba vrai face na yo. Nzama lola apambola bandeko nyonso balanda biso Nzama lola apambola ba oyo ba komela biso balinga biso apambola John Kamanda za sima caméra. Je crois que si je tozongela ngo to meke mpe kolobela ngo bien aimé arrestation ya Denis Lesi suki wapi bananya bazali sima ya arrestation ya Denis Lesi ya Denis zongela nzela Nzambe avant que komela o trop tard to vivra kaka mbala moko bien aimé après la mort vient le jugement. Il n'y a pas que nous sommes tous ceux qui le kufi bien aimé. Pour au bon mot motema te que vous avez trop tard pour nous. Nous avons sungo ozongela nzela na yo. Nous avons sungo ozongela nzela ya Nzambe. Parce que oyo ozosala ezali mission Nzambe apeso na mokilité. Baninga no ebele borenya na bango bakufa pe après sima ya liwa na bango ba vérité misu se bimaka. Bakufa trop jeune. Jérémie Mayemba, Timothée Kese, Thomas Silas, baza belé bakufa borenya na bango Denis Lesi na lisakolo lelo baza na sama belé pe mokili et bossa na bampe Nzama lola a humilier bampe abimisa misala na mabe na bango na mposa tala sko yo vi ozomeli ezani liwande zo landa oto ezai molimo moko parce que oyo nyonso tu ya Denis Lesi azosali bossa caméra ezai esprit ya Nzambe eza esprit moko ya mabe oyo eza kati ya Denis Lesi pezo animé azosaba nyonso. Et moi ça m'étonne ya komona bandeko mosusu église corps de Christ bozo appuyer Denis Lesi na bozoba ezolekela biso makasi ezolekela biso makasi mais Nzambe asunga église na epe asunga Denis Lesi. Bible ezoba que un mauvais esprit venant de l'Éternel et entra à Saoul. C'est ce que je commence à voir et pas Denis Lesi. Je commence à comprendre que c'est un esprit mauvais qui est en lui, ce n'est pas un esprit de Dieu. Parce que molimo ya Nzambe jamais ekoki ko animer ko travailler na kati ya Denis Lesi, na kati ya un pasteur rien. C'est un esprit mauvais. Et ça molimo ya Satan ezo animer Denis Lesi. Ba oyo azo critiquer kutu bango bazo sala Nzambe kutu bango bazo sala mission ya Nzambe malgré que mabaku ba betisa mi na vie malgré que bakoisa malgré que ba meke un peu bien aimé ko sumu quand même bazo ngeli nzela Nzambe mais tala yo Denis Lesi vino ozo mener l'entourage na yo. Merci beaucoup Bonzambe na Bonzambe dola izofuta prochainement to ya ba jijika to mekempe bonbelango likambo ya Denis Lesi na miaka na mekempe ko apporter pe idée na to mekempe ko sa analyse na bino mais to na élément mo jijika pe ayaki ko intervenir concernant ba pasteur o ekomi muke ko porter plainte muke ko funda muke ko tchabande ko ba journaliste ba pasteur na boloko na prison to la réaction ya jijika Jean-Jacques Kabeya et on se retrouve tout juste après. Est-ce que pasteur to mwana na Nzama ko funda ndeko na ye na niveau ya parquet ya justice parce que Denis Lesi na moni aleli ke ba porter plainte na niveau ya justice et pas ba pasteur. Non. Ça eza erreur monumentale. Komona mwana Nzambe moko qui laisse ba atu
o bakoki kosunga bango to kojuge makambo yango esalemi. Nasi natangela yo verset yango na 1 Corinthiens 6. Je crois oyebi yango 1 Corinthiens 6 limbisa l'apôtre Paul abeti sete na likambo yango. Nazali kotangela yango lisusu rapidement pote oyoka yango lisusu. Ezali soni na milieu ba chrétiens quand ils ont des différents. Baza kokende ko na bapagano pote ba régler likambo yango. C'est une honte. Apôtre Paul a bêti c'est une honte pour vous. Je l'ai dit à votre sujet. C'est une honte. Natangela yango alors comme ça au monango. On a 1 Corinthiens dans 1 Corinthiens 6 au talango bien. Apôtre Paul a bêti c'était awa pardon nake na naza na romain limbisa na bosani na kanzaki naza na corinthien. Donc naza na 1 Corinthiens 5 à la verset 12 nauti kotangelango qu'ai-je à juger en effet ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans qui vous avez à juger? Yoka siko na chapitre 6 à l'obéi, premier verset. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différent avec un autre, frère n'a frère, pasteur n'a pas frère, sœur n'a sœur, pour la couper sa touli, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Donc, il y a accueilli na parquet. Asali mabe, a aucun décounate. Alors, on a sauté pour Nathan. À l'obéi, na 4. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Tribunaux, tribunaux. Église. Dans 5 alobi, je le dis à votre honte. Ainsi, n'y a-t-il pas parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères? Dans ce monde, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles, c'est déjà certes un défaut chez vous. Pour procéder les uns avec les autres. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt depuis? Donc, on comprend l'écriture, donc Paul a dit clair. Il ne faut pas, frère, akende na batribino. Pona koluka ba bongisato ba pesa raison na oyo bato bazali kolobela ye to azana différent na bango. Ezali soni makasi alvi. O ezala unième fois nazali ko répéter yango. Ezali soni. Bozali na problème na ndeko na yo bato babwanya bazali na église. Basonika futa bazali bakankenze les autres. Il y a des Baza président il y a église de réveil au Congo. Baza la commission de discipline là-bas. Allez poser votre problème. Que tel pasteur a conselinga makambubu a salinga buenabo. Et qu'on a la résolu. Pourquoi qu'on me mangue par na ba procès ou ba caméra koye belé ba comme ko filmer ou ba tuba landa. En quoi ko ça la honneur ya pasteur. D'accord, baby, ça au contraire, il faut qu'ils se sentent des hommes. Bango baby m'a commis belé ko les kangai. Mais je me demande pourquoi ils n'arrivent pas à appliquer en gros. Et ça, moi, je ne me comprends pas. Suis-je vraiment les seuls à consommer les écritures chaque jour? Suis-je les seuls? Non, Bazali est belé, Basala Kango. Mais je ne comprends pas. Lorsqu'ils sont dans des problèmes, ils recourent à des tribunaux. Non. Vous avez des sages. Bango, vous vendez ça bango, et puis vous réglez les kambango et que n'y a pas no bayokate. Bawe ensemble, bazaka na bwanya babunda kana sima mu Congo. Soko swana baswani na sima.
dès que babimi, ils continuent à être des frères. Mais il ne faut pas exposer tout devant les gens, tout devant les gens. Et les païens viennent, ils filment, ils osent des succès. C'est ça être démon. C'est ça être démon. C'est ça être démon. Et c'est très malheureux pour moi. Moi, ça m'écoeure, hein, et ça, la kanga passe. Si bien que dans le bas, na yo quoi, ni sika moko ya mabe makasi, hein. Na yo quoi, sika moko ya mabe mapasse. Qu'est-ce que j'étais pour la nini na aki na bisika boy. Oui, chaque fois il y a la honte, chaque fois il y a la honte. Les abasali boy, et baskeni boy, et boy na boy. C'est vraiment honteux. Mais les jugements de Dieu qu'on a siko ndengin, et qu'on a encore plus sévère, plus sévère. Donc ceux qui a sali, vous avez un problème là de konayo, n'allez pas na bakure tribunaux. Dans l'église, il y a des gens, la commission de discipline des alliés, bon, bakui sala musala, il y a justice wana, pe kolikana kimia sans que papa ait baé. Voilà de konanga le vie. Merci beaucoup, Jujika. Je crois que tout le monde a semaine. Merci beaucoup. Est-ce que pasteur, tout le monde a un niveau à parquet à justice parce que Denis laisse a l'éli porter plainte à niveau à justice et pas pasteur. Non. Ça, c'est une erreur monumentale. Comment moi, Nzambe moko qui laisse tout au bakoki kosunga bango to ko juger makambo bango esalemi. Na sina tangela yo verset yango na 1 Corinthiens 6. Je crois oyebi yango 1 Corinthiens 6 limbisa. L'apôtre Paul a bêti c'était na likambo yango. Nazali kotangela yango lisusu rapidement pote oyoka yango lisusu. Ezali soni na milieu ya ba chrétiens quand ils ont des différents. Baza kokende na ba pagano pote ba régler likambo yango. C'est une honte. L'apôtre Paul a bêti c'était. C'est une honte pour vous, je l'ai dit. À votre sujet. C'est une honte. Natangela yango alors comme ça au monde on a 1 Corinthiens dans 1 Corinthiens 6 au talango bien l'apôtre Paul a bêtise c'était pardon, on a que na romain limbisa na bosan na kanzaki na zana corinthiens. Donc na zana 1 Corinthiens 5 à la verset 12 na utiko tangelango que a jugé en effet ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger. Yoka siko na chapitre 6 à l'obi premier verset. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différent avec un autre, frère n'a frère, pasteur n'a pas frère, sœur n'a sœur, pour la couper sa touli, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Donc, il y a accueilli na ba parquet. Asali mabe, au kembe kunate. Alors, on a sauté pour Nathan. Alubi na 4. Quand donc vous avez des différents pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Tribunaux, cour et tribunaux. Il y a aucun église. Dans 5 alobi, je le dis à votre honte. Ainsi, n'y a-t-il pas parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères? Dans ce monde, la fille alobi, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles, c'est déjà certes un défaut chez vous. Doit procès les uns avec les autres. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt depuis? Donc on comprend l'écriture donc Paul Azali clair. Il ne faut pas, frère, akende na batribino pour na koluka ba bongisato ba pesa raison na oyo
bato bazali kolobela ye to aza na différent na bango ezali soni makasi alvi oyo eza la unième fois nazali korepete yango ezali soni bozali na problème na ndeko na yo bato babwanya bazali na église basonika futa bazali bakankenze les autres il y a des Baza président il y a église de réveil au Congo baza na commission de discipline là-bas allez poser votre problème que tel pasteur a koselinga makambo bo salinga bonabo et qu'on ça la résolu pour ko memango para na ba procès ou ba caméra ko yebele ba komi ko fi ou ba to balanda en quoi e ko sala honneur ya pasteur na ko baby ça au contraire il faut que ce sont des gens bango ba bi makomi ebele ko le kangai mais je me demande pourquoi ils n'arrivent pas à appliquer yango et ça moi je ne me comprends pas suis-je vraiment le seul à consommer les écritures chaque jour comment sala makam suis-je le seul non bazali ebele basala kango mais je ne comprends pas bao nyonso tangela kanga wana lorsqu'ils sont dans des problèmes ils recourent à des tribunaux non vous avez des sages benga bango bovandisa bango et puis bo régler les kambango et kenenye ba pagano ba yokate bao ya nzambe bazaka na bwanya babundaka na sima mu Congo soko swanda baswani na sima dès que babimi ils continuent à être des frères aux hommes mais il faut pas exposer tout devant les gens et les païens viennent ils filment et aux hommes on a succès c'est ça être démon aux hommes c'est ça être démon c'est très malheureux pour moi na babilo quoi moi ça me cœur hein et ça la kanga passe si bien que dans le baka na yo kwa ni sika monko ya mabe makasi hein na yo kwa sika monko ya mabe mapasse qu'est-ce que j'étais pour la nini na ki na bisika boy où chaque fois il y a la honte les abasali boy et basteni boy et boy na boy c'est vraiment honteux mais les jugements de Dieu qu'on a seconde et qu'on a encore plus sévère donc ceux qui a sali aux un problème là de konayo n'allez pas na ba cour tribunaux na église il y a des gens la commission de discipline ezali bon ba ko sala musala ya justice wana pe kolikana kimia sans que ba paye bae voilà ndeko na ngalvi. Merci beaucoup Jujika, je crois que tout le monde a semaine. Merci beaucoup. Voilà, Bonzambe na Bonzambe Lola ezofuta simana on te yako ba nzamba boto foyer wapi ko se trouve à la prochaine nzamba Lola à mon avis.